La kana ba maputa soto la li subi pena kilote moko boya jean soti kilote moko boy ezo pesa ta posati ezo plaire pa moi non là déjà na katikati eza lokwa azoka bola bolingo ya papa na maman yango baloba mingi il faut kotiaka mwana mopandi alalaka mopandi moi c'est faut yeba kozwa propriété papa te ezaka bongo te moi c'est faut ça la toujours webiki na lelo il faut na so na lela ki na robe de nuit à rose lobi kuna il faut na lela na oya pembe lobi kuna il faut tongo amitelima ya kosukola mobali ye moko abongisi bilambane akemusa Salut chers tous, bienvenue sur votre émission Masolo à Kati, Naïmoko, la coquette de la presse, Balobi, la fille bio, la fille à la taille os. Je dis un grand merci na babone na biso ya planète nana fille au bazaka toujours fidèle ya kolanda ba émission na bango bazaka toujours connecté ya kolanda ba belle émission oyo et puis ça marana ye moko la coquette de la presse balobi moi Nzambe la fille bio la fille à la taille os lelo lisolo eza moko kaka otozo beta eza ya basi ya mabala comment ndenge moi ça ko se comporter nanda kwa libala mingi na simba na côté Italie mbetu mais avant ko banda il faut ba big salutation kaka ndenge zalaka na ba o balingaka biso ba o baza ba abonné ya nana fille et planète nana et fille pourquoi pas na yemoko la grande dame nana et fille et pourquoi pas Kiavita, Balobi Kiavita, comité Kiavita depuis Bruxelles, pourquoi pas Montréal, Balobi Liswanzambe Gimboma, na collègue nanga wazabon na sima caméra, bon na bientôt, na jarka kaya émission à boué, pourquoi pas mon chéri, mon Mouton na lingara makasi, mon chéri, boluka bofungo limbamo ba miss, bolimo yeba alingata nga kombana non, ma fille chérie. Ma fille chérie Daniela Kambembo. Merci beaucoup et tolinto kota siko na katsa muzindo ango. Oui, nalina lobela mingi basi na oitali mbetu. Eza basi belé baye barandeni batandara mbetu ti. Eza na basi belé baye barate comment akola la na mobali na mbetu. Toko banda na première position eza nanu que moi si il faut bandeni batandara mbetu. Omoni mbetu ndenge zabwe mbetu esengaka kotandango ezala bambenza mbenza te ezala ya kogumba magumba mateke dra eza ya kogumba ma dra eza soki pe ndenge nini te dra tango ozotanda mbetu il faut dra ezala lisse dra il faut ezala lisse pe dra moko okosala nango 3 jours 4 jours te ce qui est belé eza juste kaka 2 jours ou bien 3 jours pas plus. Na moi so ayebi ke azalane propre ka lokwa la coquette de la presse balobi la fille bio la fille à la taille os so lobi ke non nga vraiment propriété on azala nango dra nangi sala kaka juste 2 jours kaka yo so po lobi ke 3 jours kaka yo mais ko lekisate moi si faut yeba ko tanda mbetu moi si faut ko yeba ko zwa soin ya mbetu no tanto lo ba mbetu ko zwa pena soin ya mobali na yo pena mbetu. Nalingna loba boy. Tomo na rabatu mususu balalaka, omoni alali papa, mwana na maman. Bayela biso système que omona mwana fois zala na berceau na ye. Soki ke ozana berceau te, mwana jamais bataka na katikati ya papa na maman. Mwana balali saka toujours na coin. Papa, maman, mwana lali na sima ya maman. Jamais moi na kola la na katikati parce que tant moi non la déjà na katikati c'est le quoi azoka bola bolingo ya papa na maman yanga baloba mingi il faut kotiaka mwana mopandi alalaka mopandi moi c'est faut yeba kozwa propriété ya ndako na yo ya chambre na yo jamais chambre ezalaka salité ti chambre faut ezalaka toujours propre il faut koyeba ka ndenge ni ko classer ko bongisa biloko ya mobali na yo de première chose ezali que tant
tango ozolamuka na tongo mwasi nde moto alamukaka liboso obongisi mai ya kosukola ya papa ake kosukola obongisi bilei na ye ya tongo mwa kafe eza bapapa mosusu balingaka beti mwa fufune na tongo eza bapapa mosusu alukaka alingi kaka amela mwa kafe avant kende mosala osali kaka ndenge ezalaka parce que eza basi mosusu bayebaka kosala te mosusu omona alali na ye mobali alamuki ye moko na tongo amitieli mai ya kosukola mobali ye moko abongisi bilamba ne ake mosala te mwasi il faut kosimba libala na yo mwasi il faut koyeba ndenge eza na basi ebele oyo vraiment bayeba ndeni obongisa chambre na bango te mbetu eza non seulement kaka chambre parce que chambre nde eza oyo esika oyo mpenza ke bayebaka mwasi malgré que eza na bato ebele te bakota na kati ya bachambre mais eza kaka mobali yo na mobali na yo mais tant mobali azoyaka bimi ayakuti chambre na ye eza sali te eza propre te quelque part mpe ozofingisa mpe baparent bolobaki maman non edikaki yo bien te maman non alakisaki yo te ke ndenge nini okobanda kozwa soin ya ndako ya chambre na yo normalement mwasi ntango déjà ndenge nautaki koloba ntango olamuki na ntongo obongisi biloko ya papa ake mosala mwasi okozonga lisusu na chambre na ntongo wana ozonga na chambre te ke okende esuku olala te parce que eza misala mosusu ezozela yo cuisine ezela yo salon ezozela yo pour que osala mosala ntango ozozonga na chambre eza ke il faut otanda mbetu na yo bien bapapa bajour mosusu basala biso basurprise omonaka moto akendaki mosala 7 heures bamoko 12 heures omoni na ndako aye chérie ozongi avant boye ndenge nini te oyebi eloko nini ezongisi na ndako te siko ntango ye azozonga bon asalaki surprise alobiki nasa mwasi nanga surprise fo nazonga avant na ndako akutiki yo mbetu nono otandi te omona teke bobanda opotana parce que eza mibali mosusu alinga mbetu na ye en tout cas il faut ezala propre et biloko ya mobali il faut yebaka ke basous-vêtement ya mobali il faut toujours kolekisaka yango faire eza bafaute ebele basi ebele ya mabala bayebi kosala yango te ebele baolobaki pourquoi la coquette azoloba boye te toyokaka bamasolo malgré non tofanda mpena kati ya bamandako ya mabala te mais tofandaka tosolaka na bato babala na bato baza baexpérience ya ba 10 ans 50 ans de mariage bazali bayebisaka biso baelakisaka biso pour que lobi mpe biso toza mpe bafutur marié toyeba comment gérer bandako na biso ya mabala na tongo obongisi mbetu bon papa ke mosala basous-vêtement ya papa il faut toujours kolekisaka yango faire il faut toujours ezalaka propre basengle ya papa jamais tokosalaka sengle epai sous-vêtement epai non omélanger na sous-vêtement ya papa na sengle na ye orepasse otyango esika moko elamba papa alataka ntango autaka mosala azalaka na elamba moko te faut zala nango ata mwa 5 oyo afandelaka yango na ndako ata plus osokobongiseli eza te etango auti mosala ayaka alukaka elamba na ngai nafandelaka na ndako eza wapi te klasele deja po ntango auta mosala ayebi ke nono kilote na ngai nafandela nango na ndako eza telle place polo na ngai soit sengle soit chemise eza place bona okendeka directement nazwi yango na lati moi c'est faut zala toujours propre tolongwe mpe na chambre wana mpona tosesika te toza toujours na masolo kaka ya chambre ok salon na yo il faut ezala propre salon na yo il faut koyebaka ndeni koklasse biloko ya ndako na yo mwasi azalaka jamais désordre soki ozalaki désordre pas baparent oui ça se comprend parce que tu es encore célibataire et là tu es déjà marié. Tu dois te comporter comme une femme mariée. Il faut être toujours propre. Kobongisaka ya yo ezaka place moko. Eza mibali musu balinga koluka te. Yeka tango azoya bo ebiki eloko na ngai ezaka telle place aki directement azui. Siko tango ayeboye akuti eloko na place wana te. Omo te ki ezala ba discussion e banda kozanga te parce que eza ba biloko ya mikende esalaka ke ebotaka ba makelele na kati ya ndako. Faut y repasser chemise à mobile et ça quand que aujourd'hui on repasse au gumbia on tient on a valise mobile sort là date poser en benza au benza qui nzinza l'équipe boué azokité faut dire que au bongisi ba garde-robe comment nango au bongisi au repasser chemise à mobile au repasser en classe en très bien ça mobile nous so gumbia en bon tant au lukala tango au repas il faut au repasser en lisusu
donc il faut kobandela ngo lisusu eza mibali mosusu balingana na bango babiloko eza bambinza te ezaka propre te elo mosusu mpe na okota cuisine ya mwasi balobi mama e cuisine ya mwasi ezalaka jamais sali te cuisine ya mwasi il faut ezalaka propre eza mobali mosusu omonaka bakoti na ye mpe na cuisine akotaka cuisine yo omonaka mibali mosusu bakotaka te il y a des hommes oyo ke ntango mosusu mwasi nazolamba boye akoti mpe na cuisine atali ndenge nini cuisine ezali cuisine ya mwasi il faut ezalaka toujours propre mwasi okolalisaka basani sali te te mwasi okofanisaka basani 3 jours 2 jours c'était nde tomonaka bato mosusu basalaka te basani no na kati ya ndako il faut ezalaka toujours propre babi mwasi nde propriété mwasi nde loboko mwasi kolambelaka mobali ka recette ezalaka moko te il faut kochangeaka toujours ba recette lelo soko olambaki boye lobaki eza balibali mosusu ndeti nakoloba exemple ya héros Abiba je te salue en passant alela balobi madesu bakalinga alela madesu bakalinga na ndemo ya osakana tellement kaza moswahili ye penzo kolambela ye yango du 1er au 30 en tout cas à cause de l'année aoza toujours nesengo parce que eza repas spécial na ye so kalingeli moi madesu wana o kalingeli saleli na loso ou bien soit o kalingeli makemba ye côté kuna za penza wa se retrouver les animaux mosusu tango azolia lelo ali epundu lobi kuna akobaye ekosala propreté mwasi samedi il faut toujours il faut qu'on ait un esprit à créativité obi non cuisine lelo il faut penza na créer il faut na lambelo ko boué o ezaka il y a chaque jour o ezaka il y a pendant la semaine il faut toujours ko créer ba chaîne ba YouTube et ye wana ba chaîne ebele eza wana o ezolakisa bato comment ndenge nini okolamba comment ndenge kosala moi recette na yo ya samedi ou bien dimanche parce que eza ba jour ba papa ba femme na ndako soki samedi bon afani na ndako lobi non il faut na saler moi lituma na saler moi liboke na saler moi boye ça la rappelle bien dimanche pe ndenge moko so auti église kaka na kati ya cuisine il faut la toujours propre cuisine il faut la toujours propre et loko ne loko il faut la nesika nango et loko ne loko il faut la nesika nango boyo moko pe esali e ambuye yote eza bapa ya mususu ka yeboye oyebisezela na kendo zwelo mai obezela na kendo zwela o eloko boye te fanda nga mona kende kozwa yebisa nga suko soki mpa ya koti bongo akutike cuisine na yo ezo dégager solo akolobani abaki moi so za propreté eza kitoko te moi si fo yeba ndeni na ko simba chambre ndako na yo cuisine na yo et moi si kozala ka tegenelamba moko lalela rango na chambre te il faut zalata moi 10 robe na yo robe de nuit ba singlet de nuit eza il y a des singlets de nuit où ils rappellent moi moulayi na sous forme le quoi robe ezali faut kolala kana ba maputa te na nzoto moi si alibalo zolala na liputa na tolo nini kaka ulati moi robe de nuit na yo ya sexy wana po sepelisa papa eza kaka teke yo la kana ba maputa soto lali subi pe na kilote moko boye ya jean soti kilote moko boye ezo pesa ta posa te o ezo plaire papa te eza ka bongo te moi si faut ça la toujours webiki na lelo ifona sona la lela ki na robe de nuit à rose lobi kuna ifona la lela na o ya pembe lobi kuna ifona la lela o ya rouge il faut la surtout ba robe de nuit zaka attirant moni pembe rouge rose ya makasi rose ya pâle ezali kosala ba couleur moko ya ba bleu wana te ba bleu et il y a de bleu de nuit au musuzu pesa la rappelle bien ba bleu de nuit wana pesa bien mais kozo ka te ke ba bleu moko boya makasi ndozo la wana tout faut ça toujours que présent il faut ça toujours présente parce que to ebité mon appelle papa atazaki na posa te tonka monika ka elate linoka ya butu wow et pese mbala moko pour ça
moi il faut yebandeni ya ko gérer ndako na yo faut yebandeni ya ko gérer bébé na yo ya mokolo babi mobali azalaka toujours bébé mobali azana pona kolengela ye nyonso sokuti mobali no afandi papa boni ndenge ni musaleli kanaki dialogue pe na kati ya ndako ya libala esalaka ke libala e marche bien libala ekende liboso babi na kati ya mariage soki dialogue ezate en tout cas eza pasi mingi babi na kati ya couple toujours lisolo soko mona il faut yebaka pe ke ni na kosola na papa ezaka te ke mutauti musala tala kote boye voisine na ngai asalaki nga boye tala mama lopango alobaki boye omoni bana na yo tango zaki te nde batikalaki kosala boye nde batikaki kosala boye te moi il faut yebaka ni na kosola na mobali ezaka te ke auti musala mbala moko ba rapport non ton papa uti musala ozwi oyambi na esengo nyonso ochelie mai akia sukuli oye o servir e repas na ye eza mibali musu balinga te kolia biloko o eza malili te obiki boy déjà 17h faut mbena ngaza na nzila wa biloko déjà solamba ki obi non avant 17h30 so yeba déjà ayaka avant 17h30 na lambi déjà fufu eza moto so ipe loso eza ya moto ochende na thermos na ye po ali yango na appétit biloko mususu soki olambaki yango depuis temps oye o servir yango ka bon na table ochele ka bon akolia yango na appétit te moni aolia ka mukie likolo bongo esili ata koloba te mais ezotikale na motema ezala propre te surtout ke sokuta na mibali oyo balobaka te mibali bafanda ka sui ao gérer le quoi héros a bibia lobate ya fanda ka sui oyeba te mo mbali abombelinga nini na sima nzoka ndi eza makambo moya sanini aloba ezati en tout cas il faut yebaka ndeni ya ko gérer mobali aza bébé mobali aza bébé so mobali ayebo chile biloko na ye présenter ali afandi asisi olanda information na so bande kolanda information asisi kolanda information na ye to bokota na chambre na sko bokende kopema otali humeur ya papa mususu pe dépendre pe na humeur na mususu pe tant mususu journée les gars qui mabe atali na ye humeur ezaka mabe ozeli humeur na ye otali ata ba partir ata ba 3h 4h do bando ebise bandisko PC rapport soit sur le numéro que ça peut demande surtout pe ba demande au pétal rapé heure non papa na posa ki oso mbilange loko boye mobali pe pour rendre pe service ya bien sûr amoni ke yo pe o sepelisaka ye o salela ke makambu nyonso tout bien o azana ngo posa eza basi mususu ya mabala pena lelo pena il faut to lobela ka basi ya mabala pour lelo pena ki na mila coquette ayeka ko lobela ka basi ya mabala moi c'est sûr que c'est à boti pour na ye amoni kaka fin akangi masolo te. Ne pense pas que ce que sur boti mobali ana trop que nous linga libanda tete on ne peut que linga libanda yo kanisi aizaka na ngoka ba accessoire abimi ne na suka ya ozongila ngati moi pe boy alingi pe kuna moi sana kangi kuna mususu ezala kaza kalarati achele bichacha te ezaka façon oyo azoyambela mobali façon oyo se comporter envers mobali moi pe moni ata si aboti na mais a se comporter toujours bien et loko ko mabilo basi ya mabala soko so boti kaka esili pona yo esili te ne pense pas que soko boti ndo kangi 4 coins te o kangi te o komika ko so papa lo bisala bo o salati ou bi ozo sala kaka bonde na yebi vie na nga moko bo abetela nga peka lisolo couple na rotanga kombo na ete po atala rapi mingi ba émission na ngisa propreté tellement que moi sina isa yeba déjà qui oh papa bana na nga soka yata ise mama sala bona sina limbaki musala na tikala ko sala ya bana na en tout cas na zaka c'est sala ka ndengo boneli te mama bongo te mama il faut changer ka toujours ba position ata au boti ndenge nini il faut ça toujours na ba moi ba quand na otaki oloba esprit ya créativité ata ba position pe ya mbetu yo moko créer ba papa ba linga bongo papa balinga moi ko créer moi bon moi bo créer pe bon na yo mon copé au sanini et ça lui paie bien en tout cas merci vraiment pour Bozaki Penza ebele ya kolanda la coquette de la presse balobi la fille bio la fille à la taille awesome merci beaucoup na pesi merci na manager na ngai ozaka toujours branché ya kolanda ba émission na ngai ya Maki Makiadi depuis Bruxelles.
Bruxelles. Et pourquoi pas Thomas Bicento, hein, balobi Washington, le grand pays, papa Asolaka, tellement kitoko wapi, à mon ami personnel, balobi Arsène Mango depuis Namur. Et pourquoi pas balobi Maman Mokondi, hein, babi Mokolo Chaîne, babi Oasalara toujours makambi, bien maman bonheur, nana fille. En tout cas, merci beaucoup na occasion et opportunité au Pesakinga ya kozala lisusu na mokolo lelo pona ko partager mon ke onazaki nango et pourquoi pas Montréal balobi Gimbo Malisu ya Nzambe. En tout cas, bozala toujours branché na émission na bino Masolo ya Kati, hein. Bozala jamais décider s'abonner massivement na planète Nana Fille. Bozala jamais décider nana bino te na prochain numéro. Ciao. Obi? Il est dit comment? Non, pas bien.